Allô, 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 bonjour. Quand on a kiba na bobenga maman, ba maman pe bobenga ba papa, wa bino maman ile ni tu yeyo. Na yesu to sura ningi to mesina ko sura na bino. Merci mingi na ndebo preta kanga ye matin na bino pona oyoka nga et puis miss na bino pona otala nga eza vraiment esengo mingi. Merci na ba abonné nyo surtout. Na moi ba abonné boza ko continuer ko bakisama pona kotala émission ya maman ile ni tu. Oh, ezaka pe émission na bino ezaka pona ngate. Eza émission na bino vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup na ba tout ba soutenir kinga ta na zaki na nini na matanga. Bon comprendre tant que mais ah le bilango pe mingi na le bilango parce que ba bizanga mbongo za na bato ya ngwa mo question ki na kanisi moto apesi merci ni tu na kanisi ya be Zakari bezakle na pesi merci bébé ya tika ngate na tango nyoso o ka kimu ya passe pe ya bisengo en tout cas merci beaucoup ce qui natali merci bébé wana na pesi na ba merci na ba bisous na ba amour na ba nini belé et puis les boss faut les lukiso je te fais de gros bisous. Jordan, de gros bisous. Fifi, de gros bisous. Naïmoko Rambo, André de Kinshasa, en tout cas, gros bisous. Eh, Bolimozarane, boy. Donc, ma chère mère pensa à ça là qui. En tout cas, merci. Nabi ki bozaki belé boy kota la ngabo assista ki ngana tanga zakina. Parce na zo parce que bon moni pe que ça fait longtemps bon moni va vraiment la seule émission té pour le quoi na zakina matanga. Donc, fait la papa bokilo, il fait que n'a pas moi mikolo et les kabobi kata, na mo se le bala. Et comme ka et fait le kabokilo ka le té, na ba principe, na éducation na zo, il faut que moi tango le kana moi mukie, na zela moi mukie simala salini, na ba de émission na to so ndenge, to so na bino lelo. Justement pe lisolo na kobetela bino pe lelo eza lisolo ka ndenge na kenda Kinshasa na kute na kuna voilà pourquoi na so betela bino lisolo na so betela bino eza lisolo oyo etali mingi bandeko mibali bokoto jisekalala Ashley Ndombe makolo ya na nzela makolo eza yango na nzela ba gros bisous na bango ba gros bisous vous comprenez ba gros bisous na bango makolo eza nango na nzela moi ba tank esalaki ka même makolo eza na nzela lisolo nuti na fraîchement na Congo nauti fraîchement na Congo boyebi nga na moto bakwenda vutuka lisolo uti na Congo le na oso makambo na oso na bandeko mibale pe na bandeko basi na vie ko profitera na malheur ya mutu te soki mutu ana pasi kolinga konyokola te soki mutu ana pasi koloba te ke nasala boye mpona ande na vie ko profitera na malheur ya mutu te na vie eza malamu te eza bien te ezala oza mwasi ezala mobali soki omoni mutu ana problème ana malheur moko boye kolinga te oprofite nango naye kosolola mingi na bandeko na biso ya mibali mingi bandeko mibali balinga mingi koabuse na bana basi to so okuti mwasi aza na mwa bafaiblesse moko boye eza bien te na mokili baloba lelo ya yo lobi ya ngai lelo kokozala ozosepela omoni mutu oyo azolela lobi mutu ana kobanda mpe kosepela yo mpo koki kolela ya lelo eza ya biso eza mpe ya biso te mpo nde tovandi boye toza soki ba 15 heures et quelque oyo ezwa na 16 heures toyebi te donc eza ka ya nzambe ndeko mobali aki Kinshasa aki ko ndenge ba voyage ka bobi ka ba jikia nde ba mesana ko kende ba vacances na bango na Congo et tout na comprendre te na yebi te basi ana poto lokola bosi ba yeba pe mingi na ana poto lokwa to yeba pe mwa mingi to yeba na ka pe mwa mingi et comme ata musu mwa passe pour mobali asala ba bêtise na ana poto ba mususu mwa po asala abata maka au monde a vraiment ana poso meme metango akenda Kinshasa azuka poso na katango abika na Rwasi alongoli yango akomi na Kinshasa ko moto mususu o nazolobela bolimo entre deux personnes de la même famille bolimo entre les deux personnes de la même famille ce que botami na mwana mobali o botami na mwana mwasi o azoloba ki aza mwana noko na biso o azobaza mwana tata mwasi na biso seki toza bandeko seki boza bandeko il y a la famille du cœur il y a aussi la famille de sang. Famille du cœur, les familles famille oh ndenge toyebani boye na kaba ndenge toyebani boye na ya nanga Domtile Makenza ndenge toyebani na ma belle sœur à moi ma grande sœur à moi mama Titi na Jules Bamwanza na tsalo ba kuku kuna na Congo siko zali ndenge toyebani ba Alain Benza ndenge toyebani na ba kaba ça c'est la famille du cœur et la famille oh ne babiki la famille ce n'est pas seulement le sang sur le cœur aussi ça c'est la famille du cœur mais aussi la famille de sang. Mon tata mosi, mon papa kulutu, mon papa leki, mon noko, ça c'est la famille de sang. Les gens ont des comme mobali à Kenya na Congo, à qui vacances na ye, n'a Kenya vacances, ça la ka moi flat bobi qui congolais la kaso abika monto ça les loko bossa moni marché, il peut faire ça là ngo. Azaki kosa la moi flat, na kosa la flat na ye, ndeko na moi sa zoya, o azaki mon tata mosi po baza, mon noko na mon tata mosi. Mon tata mosi na ye azoya kotali na flat, que kana que la grand frère nanga, a otaki Congo aye.
azosala mwa misala na ye ntango ayaka asalaki mwa eloko ya kolia boyebi ke na Kinshasa koma keba mpona kolia na Kinshasa baliaka partout te bakenda kolia na bandako nyonso tu te faut vraiment kosala très attention ya bomona nga mama elia nito naliaka nanga na balabala mama neti olinga kolia na balabala wana pai na ke wana tata wana azotuma soso ayebi na ye ngai te navandi nanga nalie soso nanga poulet mayo nanga nasimi nzela nakei ayebi nga te ayebi nga ni dada ni def mwasi asalanga mabe eza te moto asalaka motu mabe ezalaka moto ya mosika te ezalaka moto ya pembeni nde asalaka motu mabe soki omoni ata likambo ekomeli atozaki na secret mo ebimi libanda ya moto ya mosika te ezalaka moto ya pembeni oyo ayebi malamu nde akokobimisa secret na moto ya mosika asalaka moto mabe te moto azalaka pembeni ya moto nde asalaka moto mabe ye mpe alobi ya bino nakokende kolia chez n'importe qui te ifo na banda kolia biloko ya mwana ya tata mwasi azwele biloko mwana tata mwasi azwya kotikela biloko ya kolia na ndenge azwya kotikela grand frère sans arrière pensée mais grand frère lokola akomaki na posa ya kosala ekobo olie aluka kende kosala ekobo mosika grand frère ataki moto mosusu ya kotya na tatami na ye azalaki te ataki moto ya kokotisa na lieu sacré azalaki te abandi kokotisa mwana tata mwasi na lieu sacré babandi kokota na lieu sacré na mwana tata mwasi ebanda moke moke ebandi moke moke ezwi mpe gu bolingo mpe eloni nesese koti bango mpe na kati ya motema mwana tata mwasi na mwana noko quelle abomination nyonso wana mobali aprofite na faiblesse ya cousine na ye cousine ayaka kotala ye kotikela biloko ya kolia ye aprofite parceke ayebi ke cousine aza na eloko te boyebi mingi bafamile na biso bapasi mwasi kitoko aza na pasi ye aye kutu kolelela ye grand frère tala kutu nde naza boye naza na copain na nga kenda poto depuis aza na poto alobaka ya kobengisa nga me nazomona kaka makambo ezotarde ye ayebisa yabi te ndenge eza wana omoni lokola azaka résident moi abengisa na poto eza te nga na lokola nanga fwala naza nga ndifalasa nanga na poche donc epa nanga ekozala nango facile donc alambi ye na ndenge ya kozwa eke non nga lokola na français lokola naza na mokanda ya bien ye aza résident mwana kobengiso eza te nga na koosela bapapie nomo na poto boyebi ke motu soko aza na afrique ntango ozopesa baexplication mambo poto ifo ndima parce que amonaka oyaka tout le temps oyaka tout surtout eti babiso bomama ile ya nitu mondene ekende na Kinshasa so nabaki nazala esco na koescroke bato ebele parce que tout le monde a confiance à moi pourquoi parce que bamona aire nyonso bamona nga 2 semaines okende kozongi bamona nga nake nasali 5 jours nazongi bamona nasali 1 semaine sikoso naza escro na koescroke bato mpo bamonaka nga aire nyonso nayaka Dieu merci soto na mite mwa baescro te baescrokaka bato te chance ka mwana vraimen nzambe azwa lokumu ndeko mobali wana akamati asali nini alambi cousine na ye alobi neke non ndenge eza wana nga kwa mokanda bafrançais nga mona osali bandimanche mpo ya mbala moko mwa mwasi mwa faiblesse ona ekoti ntango ndeko mobali abandi koluka eki mwasi na mobali asedaki mpona nini mpona pasi nga na koloba mpona pasi parceke ntango bande kokitala frère na ye bande kotaki tant que frère po mpe akende mpe koexpose problème na ye peut-être soit expose ke problème ya poto te ke naza na copain na nga kuna naza na chéri de mpona baka kobengisa nga ndenge ekoma mpe bongo te nayebi te ndeko mobali akomi kobima na ndeko na ye ya mwasi akomi kobima na ndeko na mwasi ekomi mpenza libala ya kimwasi na mobali ko bolingo na ndenge akobatama akomi siki mwasi na mobali akoma soko ake Kongo akoma kobima na ndeko wana na cousine na ye mpe mpo boyebi bato bazala mpe matrice moto baumela te na kokanga bato mabota oyo bazala mabota ebele wana mokumba ekumela te mokumba mpe azwi mokumba ntango ozwi mokumba famille elobi me mama yo ozalaka na fiancé akenda poto sikoyo oyo mokumba ya nene botikanga na bota na ngai ye banda akenda parce que ayebisaki eke ndenge oza wana soki ozwi mokumba to oboti na yo mwana obomi noka secret a partir ya mwana nga na kosala nini nakodeklare mwana wana nakodeklare mwana esala biso facilité mpo osala nini mpo tokende na biso na poto yoka bouche be moto ayeba te bandeko bolingo eza ndenge oyebi ere moko balobaki l'amour est aveugle eza mpe ya solo l'amour supporte tout eza mpe ya solo ke supportaka vraiment koma mwana tata mwasi na yo na mwana noko na yo oyebi bien ke frère nanga oyo aza marie ndenge nini okomaki ntina niveau ti azwi na mokumba aboti na mwana ntango oboti mwana mobali ekomi sikoyo ya kodeklare mwana baexplication ya bande baexplication me toyokanaki boye te
toyokanaki bien ke soki nazwi nzembi aire na kobota oya kodeklare mwana apotre osala nini ekofacilite tokende ekomi sikoyo boye ndenge nini mobali abandi kokima mobali abandi kokima mpe boyebika basi mpe baka motema moto oyo bakokaka kobomba likambo te ke so azala likambo abomba akoka te so asala likambo oyo mona ezobuyona aza kaka mposa asani abimisa ebima kaka akokanga motema te nde babaka mpe sekret ezaka na moto moko te likambo soki mpe bato mibale yaka su sekret te Banglophone, don't trust anybody. Don't trust. Ne fais jamais confiance en quelqu'un. Tant que c'est confiance na bête là, tout ce qu'on bête appelle solo place à mon thème. Tika na bête, tout qu'on appelle ça pas toucher à bibo bête à solo au pour était à pas ton sous. Sœur wana abete mon ngani solo. Abisa lobi de konanga. Na na luko mko lourd na kata mon thème ngeza po moko. Na hebi ninga osalate. Yule koza camarade nga photo bête solo na expliquer yo. Lisolo na ngani ngezali. Ok, lisolo ezali na betele kande na bisibyo na ozonga simate kande bo uchi koyoka wana. Ya bia bon famille ba yebite, moto ayebite tala siko niveau nga na komi nango. Entre temps moto na kona na poto ayebite kenga koto yo na bota. Parce que ye moto abane kotonga flat atika na flat wana comme quoi que na cheyo donc balambika famille ke ache gérante ndenge bato bosa misala abada kosala nini ko gérer flat ba flat yango bandi bo ka bato batutaka to le flat au moins ka 5 chambres au moins ka 3 chambres asali mwasi asali kaka na flat donc ko tala flat yango mo le na osiko bon flat yango tutela to le ndengo yo famille bayebika ke non alongoli ndeko na lokola azaka na mobali na poto lokola akwesami na ekobo lokola akumi mokumba boye atie na flat asala nini abanda kokengela flat na kuma lokola gérante nzoka lokuta ezaki ndeki mwasi na nini mwasi na mobali lokola kilo wana elekelaki ye omoni soki mabe eza na kati ya ere moko olingaka ebima kaka ebima abeteli moninga lisolo abisiko na bete na kosala ndenge nini donc mwana oyo nazane oyo azali mwana ya cousin na ngai mwana ya noko na ngai mwana ya cousin ayebisaki ngake soki ata nazonanga mokumba kutu eza kutu plus facile ntango koya kodeklare mwana nanga moko baosala nini bakopesanga mikanda tokomata tokokende bino boyebi kaka mpe bato balingaka solo ntango moto aki lisolo batabi etumbanga mpe nabomba likambo oyo mpo na ye kuna yebika bomi nzoka ngai na ndenge na kokendakendaka kuna na koyebana ya na ndeko moko asalaka théâtre ayi kotala nga bayaki na ye baye kotala nga bango mibale nde baye kotala nga bango mibale bayebiki mama ele anitu asolaka makambo ya libala mama ele anitu asalaka baémission et voilà abi mama na likambo oyo tosolola opase message na émission na yo ngai biloba ye nde abetela nga lisolo oyo kitala boye tala boye tala boye yango nga mpe nayepa na bino kobetela bino lisolo bino moko bojuge bosala nini botiela ngai bacommentaire boexplike ngai faute eza ya mwasi to faute eza ya mobali nga deja na part na nga ndenge namoni ya opinion na nga namoni deja ki eza koprofite na faiblesse ya moto tellement kutu moto ana faiblesse yango ere mosusu ezaka soki oza na mpasi na yo obomba yango na motema moto mosusu oki kolelela mpasi na yo oyebisi moto mosusu akopemela nganga lokola gea oke kaka bolia me mwana nzela eglise soki eza banzela ya mabe deja atambolaka omona mpe oyebi te nga nayebi marabu mo aza quelque part banzela na lokota te famille na bino esimbaka kisi te me bake komema yo na esika ya mabe soki okutana moto ya malamu oyebisa baproblème oza nango esengeli tosala nini tokende losambo tokende prière il faut kosala très attention mibali boprofita na faiblesse ya basi te biso basi toza baetre mo tozalaka faible boprofitaka te mibali mingi baza na respect na basi na bango te mibali mingi bakushe na bana ya basi na bango mibali mosusu bazokushe na propre bana na bango yango bomona quelque part mibali bakufaka avant basi mibali bakufaka noki mibali banyokamaka noki soki oteba AVC ebetaka nini ebetaka mingi mibali par rapport ya basi mpo mabe na kati ya mibali eleki makasi mabe na kati ya mibali eleki makasi et voilà le son que partager pour la lelo yango wana ndenge na lobi bocha ba commentaire yo na no s'abonner te kendo ke ne ko s'abonner hein kendo ke ne ko s'abonner pa mama Elia Nitu pa mama Elia Nitu abita ka basove ya bien mama Elia Nitu bokomona ba invité boyebika makambo na ya makusa ya kolamba donc boyeba ke et continuer de mikolo penza en tout cas on sera vraiment actif bota ba émission na bino ba émission na bino ya kolamba bokomona ngo bomona na émission ya na as luzo la promettre ke ne kokende pa na ye na kende kotala ye na mama paradis pasa nini alamba to ndenge alambaka totala ansi ndenge avanda na kati ya ndako ya libala yo mpe omoni ke oza elo moko kokolakisa
hésiter. Numéro d'anglais 0615 31 69 90. Bengangai Nakuya, au relief émission, ils ont gratuit. Ma mail est sur un moteur de monter. D'après merci Bélène Sandra, Sandra à Londres. Sandra, merci beaucoup. Vous avez un mon thème. Merci. En tout cas, merci Sandra. Sandra en Angleterre. À soutenir la passe, dans un essai, dans un année, Sandra est toujours présente. En tout cas, pour les lots, tous ceux qui ont un baka. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamukalo sakumuna. Nzamba nibeshine bana betu. Bye bye.